vraiment que na soki ta moment moko te pona gumba mana bondela en tout cas na difficulté. Donc moyen kuto se focaliser les loko moko ezala kité. Donc na soki peut terminer. Donc thème na yeko zwa yango eza déjà thème ya kala eza yango eza thème fondé par ngalité oyo uta na mokila molimo lolenge nzambi pour tout le monde nga ba tête na lolenge biso to ko se conformer na mokili. Donc bazongi singa yango ngap na zwa kango depuis 2009 mais bazongi selinga yango. Donc première fois nga na zwa kango ezalaka samedi le 6 décembre 2009 première fois na zwa ki précepte oyo en tout cas na comment mpeka na français parce que moni na lingala ezalaka pasi mingi. Donc yango wana parce que toyoka kaka mibeko mais ba précepte toyeba kabiete oyo nzami pour tulendo atingaka mais en tout cas na tango moke toko partager na plus ou moins 25 minutes et sunga biso quand même pour to yeba la pesi bino matondo mingi ndenge bosa kotelema na mokola lelo lisusu pona lokumu ya nzambi pour tulendo matondo mingi. J'espère que tant mingi lekaki na imu siko tokoti na makabona biso matondo mingi. En tout cas bande konyoso bakolanda biso par-ci par-là oyo bana lisanga bolingo. En tout cas balanda na rokebi et to se focaliser na weza na ngalo komoko pamba ya muke ya tina kutute mais c'est utile ya koyeba yango. Et raison nini premièrement to sana na préambule raison nini esali balisanga impérialiste ba franc-maçon bakoka kozala likolo koleka biso pe bakoka kokanga planète mobimba batambusa yango na posa na bango. Eloko nini esali bongo parce que kati na bango donc elingi koloba boye franc-maçonnerie elingi koloba nini association internationale à partie secrète. Donc bazana secret au sein des francs-maçons. Donc ceux qui m'ont trahir bangona ndenge bazana modili bakobomai po bayebi ke ceux qui babimi pole mikano na bango ya kodominer planète esili kokweya. Pour cela batia ba garde fou yango na franc-maçonnerie donc ezali association internationale en partie secrète des caractères mutualistes et philanthropiques. Donc mutualiste wana elingi koloba kosangana liboke. Philanthropique elingi koloba il faisait la charité saine. Donc il faisait la charité saine entre eux babomanakate batonga sanakate bayinakate basetraisakate donc bazalaka uni. Association internationale en partie secrète des caractères mutualistes et philanthropiques dont les membres se reconnaissent à certains signes et emblèmes. Donc emblème wana otobengi symbole bayeba rabasini na bango na ba symbole ata moka fana na Australie musu fana na Autriche musu fana na Nouvelle-Zélande musu fana na Swati na Grande-Bretagne mais na parta basini na lolenge na bango mutu akozala mopaya te bayebi ke oyo mutu na biso po bazana mu il faisait la charité saine entre eux. Maçonnerie, organisation de la franc-maçonnerie. Na kati na bango, po basala kokoka, basali batelier, couvent, donc couvent wana, oto sobenga réunion. Parce que balingaka, basala na affection. Réunion wana, naba oyo basana kati Afrique, naba oyo basana kati Océanie, naba oyo basana kati ya Europe, naba oyo basana kati Amérique, naba oyo basali na Moyen-Orient, naba oyo basana
trahir sekele na bango bakwei. Donc organisation de la franc-maçonnerie basali babiloko na atelier couvent wana ba réunion. Et ba réunion na bango ezalaka chaque mois 2 ou 3 chaque mois. Loge. Donc loge, otobenga loge, ngenga biso tobenga ka ensemble. Bango babenga loge. Donc association de franc-maçonnerie. Yango bango babenga ko loge. Osomon, couvent wana assemblée générale de franc-maçonnerie. Bonne réunion. C'est ça. Si ko soki bakie kosala mona Orient nazi ezalaka parce que eza koloba qui se lève en parlant du soleil. Wana bakie kosolana du soleil. Wana soki bakie sala réunion ova wana na kati ya Asie. Donc couvent loge Orient de soba na posa ba solana die na bango nde bakie la solana pour Orient elle kisaka kosolana die soleil otoyoka ba Orient ezali o ba solana die soleil. C'est ça. Orient Grand Orient donc nyonso wana ezali sika o ba solaka na soleil. Temple basalaka esika ya bokutani. Yango babengi temple. Oyo ezaki oya wuti boye bamoni so bakokutana esika wana. Batongaka ba temple na bango. Batiaka ba moye batongaka yango ba biloko mususu ezala ba or mususu ezala ba diamant. Parce que bango bazo dirige mokili bazalaka na de luxe makasi. Camaraderie. Donc bazalaka na bondeko moko koleka ndeko ya mama na tata ndenge bobotami. Oto bengi camaraderie spontanée. Donc spontanée zo la kisake libre. Donc moto nyonso tanga za pa moninga za libre. Donc azo sentir que moninga nanga ko poissonenga te, moninga nanga ko tonga te, moninga nanga ko sala nga mabete, moninga nanga ko yinanga te. Camaraderie spontanée. Donc libre, nous devons libre entre alliance secrète entre personnes de même profession. Donc bazali na boyokani bomoko bosangani kati na bango batu ya lisanga ya franc-maçonnerie. Alliance secrète entre personnes de même profession, de mêmes idées. Bazana ni salamoko, bazana makanisi moko. Et c'est ça. Lokola basimbana camaraderie, lokola basimbana bazana alliance, lokola basala ka bakofa otobengi ba réunion, yango sali bango basala grande puissance à planète. Pona bomoko. C'est ça. Au monde pas il y a batu ya mabe, baza ko dominer biso. Si ko soli to yepa ina biso batu na zambe pour tout laido. Comment ezalaka te otobengi ba réunion camaraderie spontanée ezalaka te po moto azala libre pa moninga de moto okotala pena kende kono pa lingomba bengi yo bomo boino ko décrocher téléphone présence à moninga na yo ozomona ngo lokola dérangement moninga na yo oza kotonga ye oza koyina ye. Siko boye lisangai. Tango toza lisangati. Omoni Satana, Lucifer lokola zalaka proche ya Nzambe, ayebi ke batu balonga kaka soki bazali ini. C'est ça manière ya ba occidentaux, ya ba américains pona kosakana na Afrique, ba eko tia ba limite. Ba kaboli. Basali ke to sala benemi to yina na biso po bango ba so porte entrée po ba yebi ke so to za ini basala nguya ya ko manipuler Afrique. C'est ça.
soki pas na bango devise na bango ezali tous pour un pour tous. C'est ça. Siko ba defense so ela biso na bana nzambe pour mutulendo ezali nini? Tozali chacun pour soi. Et c'est ça. Chacun pour soi. Soko to sala tetali yo kufanzala. Ozangi mbongo kosomba chemise ya kitoko baseki yo. Ozangi mbongo kosomba liputa kitoko to pe chipe kitoko baseki yo. Oleka tala ke moninga na biso azakati na pasi tika to salisa. Yo kanisi lisanga franc-maçonnerie mbongo zalaka magie ekitaka. Non. Bino bokanisi ba loge wana. Ba primakulia. Ba bimisaka mbongo boye. Non. C'est quoi? Le point bazali assemblage, bazali ensemble. Ceux qui moko kati na bango koti lisanga apprendre ba moni que oui à se livrer. Alors kati na bango ba oyo bazali na misala bazana bomengo ba koti siye na kati wana poye pasu wakalokola bango. Il faisait la charité seul. Balingite mutu na bango oya lisanga azala mutu akozanga chemise, mutu akozanga liputa, mutu akozanga ndaku, mutu akozanga mutuka, mutu akozanga bilei. Amour wana, amour entre eux. Il faisait la charité seul. C'est ce moni bakangi planète mobimba. Pe bazali ko diriger yango. Parce que oya za na Congo, oya za na Belgique, oya za na Rwanda, oya za na Tunisie, oya za na Égypte. Baza même langage, même idée, même pensée. Yango moni, moi etuluku ya batu, bakangi mokili mobimba, baza ko diriger yango. Sikoyo biso, pona to songisa ya biso na maboko na biso, oya nzambi pungutulendo babotola. Biso sikoyo foto kota na mozindo ya amour. Il faut tous à camarade. Il faut tous à la bonne ya solo. Il faut tous inanate. Il faut tous se trahir te. Il faut tous tonganate. Il faut tous un amour moko mutuel. C'est ça. Yango ko sala ke nguya nzambi pungwe bana na biso. Tous koma ba konzili corona bandoki. L'icône n'a magicien, puis l'icône n'a impérialiste, soit disant ma franc-maçon, passioniste, pour qu'il s'auto-s'il passé. Amour, sans amour, tokozalaka kaka boye. Après, okovana nanda kokomi komituna. Est-ce que nzambi pour tourner de pena zalaka? Est-ce que yoko rapena lo sambo na biso? Mais ce qui a zali oui, azapona batalo lenge lokola yote. Azapona bato oyo bazali na lolenge baza kosimba precept na ye mibeko na ye. Bazali na amour, bazali na bondeko qui est amitié. Et c'est ça. Yo bino bokanisi ba franc-maçon balongi biso pona nini? Parce que il faisait la charité seul. Camaraderie spontanée. C'est ça. Oyo bango bazwi nzela ya kolonga biso. Franc-maçonnerie, association internationale en partie secrète, des caractères mutualistes et philanthropiques, dont les membres reconnaissent à certains signes et emblèmes. Maçonnerie, organisation de la franc-maçonnerie, atelier, couvent, loge, orient, grand orient, temple, camaraderie spontanée, alliance secrète entre personnes des mêmes professions, des mêmes idées. Osomona, yango sali lisanga.
tozo sepela moninga kelela po yo sekaye. Biso toza ko sepela moninga alala nzala po yo sepela. Mais okoloba ke toza na lisanga ya bolingo. Toza na lisanga ya bolingo. C'est grave. Biso temple oto ko sangana. Tozo linga kotonga te. Même place à kofutela moke, tozo linga ko sala ngote. Soki papa Samula lobby, totonga temple. Ah papa Samula pe, ah boye makamba mbongo te, parce que c'est makamba mbongo te. Mais pona solana bino. Na temega. Mbongo. Téléphone oyo. Soki to somba kia ngote, to nga to zala na ngote. Soki to te, soki mbongo te, to kote ya sangote ne temple la mokimodba. Soki mbongo te, to kotonga temple ndenge nini? Et c'est ça. C'est comme yo. Impérialiste, ma franc-maçon, batie ba moyen. Batongi par-ci par-là en Afrique. Batindi ba évangéliste, ba évangéliser Afrique. D'Afrique est comme boy. Ce que ceux qui disent que évangéliste, ba africain té. Tolongi ba malongi malonga congoté. Ban Afrique ba kosonga liboke ndengeni. Ceux qui totongi sikate, to kosangisa ban Afrika, to ya Congo place nini. Pona kolapsa bango bozabe. Esika biso tosangi. To komi na 2020. To tambola kindeni na 2019. Bo pesa ngai resultat. Abo boy kotonga tata kotongela tata tam. Abo boy to panza sanganza bi pontulendo na Kenya. Bo pesa ngai resultat. Est-ce que tu réussir? Tote. Si koyo acte soki na indépendance spirituelle, vouloir kimbamba telemaki. Tolingi to koma. Nenga lobaki na tata wa Sambula tika bango bazo etumbu. Boso se retumbu, to boso se resengo. Mais pona ko se retumbu, ceux qui to continuer ko tambola ndenge to tambola bambule wuti koleka. Mais ceux qui to la posa ko soit tembo et sengo, to changer l'olenge. Réformez vos voies et vos ailes. Donc il y a un précepte. Précepte. Détail dans votre pesa. Commandement, ordre, principe, commandement religieux. Parce que yango ndezali précepte ya nzambi pungutule lolenge ye alingaka. Yango to bengi précepte. Commandement, ordre, principe, commandement religieux. Yango to bengi précepte. Alors, nakobanda, ndenge nzambi pungatini biso na mokili po tozala na kimia. L'obéissance aux autorités. Bakonzi wana bazala ya mabe, bazala ya malamu ngai na ute mtoche. Na mama oyo Afrique ezotambola na se ya kanda nzambi pungutulendo. Jamais koyiko pesa biso bakonzi oyo bakopesa biso kinya lokola bato misu bazokumisa milimo bapaya ba Jésus ba Mahomet po bakokanisa Mahomet to Jésus nde mutu balongoli Afrique na pasi. Alors, bakonzi wana bazali po na souffrance na biso po biso zo comprendre que tozo sambela nzamba mabe, tozo tambola mabe, to changer lolenge na biso. Bakonzi wana yoko yiko finga bangote. Yoko tiko chola bangote. Biso ya biso rôle tozala uni, tozala soumise na loi ya nzambi pungutulendo, tozala bakamarade, tozala na mura solo. Pona nzambi punga longola ba oya mabe apesa biso malamu. Mais ndenge nzambi pungutule ndingi à l'obéissance aux autorités. B. L'amour mutuel et l'amour des ennemis. L'amour mutuel et l'amour des ennemis. Tozala malamu entre nous, tolingana na ndeka koko. Et na moto oyo asala ka makambo sebelisaka yote. Ya finga kayo. Toi bête comme Abakou, toi il y a kayo, il y a to qualifié comme ennemi. Mais Zambi pour tout le doit recommander amour des ennemis. Mutu aso yina, yoko yina yete. Liboma longoli bilamba ko komi liboma. Yoko ba kenzambe tala wana azama be tandeka sala boy. Yango na lingie bisute. Tango yoko lingie suto ko mabe lokola yi. Même mutu okasaka ennemi na yo. Ai tu fakayo. Dès aujourd'hui, banda kolinga yo lokola ndeko na yo. Benga ye bofanda.
bilambani tozonga na bondeko berere zonga lisusu te tozala bomoko. C'est ça. L'amour mutuel et l'amour des ennemis. C'est s'abstenir des boissons alcooliques. Donc s'abstenir, on est ça qu'on va éviter ou refuser. Kotika, Koboya. S'abstenir des boissons alcooliques. Moi, na tata wamba puntulendo kujiko chama sanga moko tena munoko na yo. Eza lezana 1% alcool. Okoko changote. Banga balobi alcohol and use is dangerous to health. Alcohol and use is dangerous to you health. Na komela nano masanga alcohol eza no danger pour la santé na yo. Et aussi mbasi moka bimela kangai ayebisa yebisa bana nyonso baza kolanda yo bakuji komela ta 20 ata masanga moke. Po ekobenga na pe banza pe kati na bango. S'abstenir des boissons alcooliques. Donc s'abstenir, et dire qu'on a éviter ou refuser. Dénoncer à la fumée. Et surtout au drogue. Renoncer, pardon, à la fumée et surtout au drogue. Renoncer à la fumée et surtout au drogue. Renoncer ou ana elingi kolobela biso cesser ou abandonner. Soko melaka. Sika pe boyango libera. Soki moko boy makanisa mabeso tino na baposa wana abandonner ba passé wana. Donc renoncer et faire cesser ou abandonner à la fumée et surtout au drogue. Et s'abstenir de danser. Yo mona nzabi pungutule ndoko ko bina kapamba pa de la musique ezobe to sobina poza nesengo mukolano sui salaire ozolia kitoko somela ndo sobina. Non, wana bato masumu bako se pesa nsoto na biloka mokili. Et c'est ça. Wana bato masumu ndem bako se pelisa. Yango moni kulu tsaku. Nemfunda. Alobaka boye. La souffrance provient du désir, de soif, de jouissance. L'article 4 naïe. Alobaka boye. La souffrance provient du désir, pardon, de soif, de jouissance. N'aime ma souffrance. Et yaka, nanzela baposa, nanzela yamasano, pona ko se pelisa nzoto. Ndesika souffrance à l'attaque. Awa ba yebisi biso s'abstenir de danser. Boyango libera. Ne pas nager ou dormir nu. Ne pas nager wana eza kobela biso d'une état nu. Donc ne pas nager ou dormir nu. Ne pas nager wana eza kobela biso d'une état nu. Donc ne pas ou dormir nu. Moto ya nsambi pour te rendre kokola la torsinité. Akokola na kilote te. Maman akoyi kola la bolumbu te na sous-vêtement pamba to na soutien. Non. Il faut que la takabilamba ya mbetu. Maman avolala kitambala fezala na mutu. Suki na yo na mutu na kati fezala kofungwama. Osi kitambala okangi na mutu la yo. Osali lo sambo matina mbetu na kitambala na mutu. Okoza la torsinité. Bien sûr, la femme avant de se coucher, il faut laisser la porte ouverte à toute éventualité du mari. Bien sûr. La femme avant de se coucher, il faut laisser la porte ouverte à toute éventualité du mari. Moi si soka linga lala, akoyo kolana bilamba moko te ko empêcher mobali na ye, to ko priver mobali na ye, na posa wana soka sana mokola lo sabote. Mais bilamba ko ezali que non, ce n'est pas dit que maman là ti coupa tu na mikangi,
Maman l'a dit, Fatola, tu l'as mis tangi pour ne pas empêcher papa. Non, laissant la porte ouverte à toute éventualité du mal. Et c'est ça. Peut-être la mokola le samboté, tant que le sambo, mais le samboté. Wana tuka kukosa la libre, papa za la libre. Mais ce que vous pensez dans le sambo, comme il t'en a no pété, vous serez papa pour que tout ça dans le sambo, que tu sais naïté. Et wana papa peut à comprendre. Ne pas nager ou dormir nu. G. Ne pas se mêler de litiges. Wana ba principe, ou ba pesangayi, c'était samedi, le 6 décembre 2009. Ne pas se mêler de litiges. Ozali na nyongwa batu. Odefaka poisson de mer. Odefaka bilamba. Odefaka mbongo. Odefaka miliki ya batu. Odefaka sapatu to lipapa batu. Odefaka mbongo ya batu. Il faut futa soko futi te et pas ya nzambi pontule na sotanga yo musumuki lokola escroquer pe obotoli bomembo ya batu. Kolinga te osala ka sambla. Ke mutu wana kobosa na ye lokola epusani mikolo. Non. Lokola odefaki enero ya batu. Olakaki ofuta zo futa te. Kovanda te lobake mutu ngo lokola lobaka neta tuna kanete seka bosana. Et pas ya nzambi ponga sotango musumuki. Na momana lo sambo ne soko sale ko sala exaucé. Lo sambo ne ko yamba mate. Parce que ozali na mukumba ya batu. Donc, ne pas se mêler de litiges. Donc, epeki sami na lolenge nyonso. Donc, se mêler wana, ezali ko lakisa associé. Ne pas associer de litiges. Ne pas se mêler de litiges. Soko sana nyongwa batu. Papa, kende kofuta. Mama, kende kofuta. Tango sana nyongwa batu likangi. Même longo bakosa musika noto bakomona yo mutu moko lokolo ozali ozala saka na kati na yo. Parce que au lieu loko ya muninga, soki mutakabilo l'autre chose. Mais tango defi futa. Kosa na nyongwa butute. Epeki sana. Nasami puntule. L'abandon du culte des fétiches. Yozo sambe la poba ndimandayi. Il faut na zwa kiti, il faut na domine batunyo na kiloko. Toto sambe la kabikeko. Biso lokola tozo swake po bato fétiche, ça c'est pas franc-maçon. Bon cultiste. Biso na sambe pungu, même kutu aspirine et pas na ngeza ka poisson. Nasi boyebi malamu. Même ibana na pesa ka bango ngote. Sikoyo ke na kozwa kiti po dominer. Courte soit. Biso na zela zambi pour mutuler de pesa mele bisote. L'abandon du culte des fétiches. Le pays. Le paiement des impôts. Prélèvement que l'État opère si les ressources
limbisa ngai soki nyonso mabe osalaki débauche okende kosala mabe na kuku olobi yango na pa bamembre soki bandimi kolimbisa yo kovanda na se bamembre bature yo balobi lelo bapanza mipungu solo ndeko na biso na bolingo akweyaki kasi aye kososola ete akweyaki aye kotalisa biso mbeba na ye nyonso biso toyoki na mosuni tolimbisi ye mpe tosengi na molimo epai na otata mo bapongotulendo olimbisa mpe ye biso tokomi kotanga lisusu lokola ndeko na biso mpe yotanga ye lokola moko kati na bana no ya molimo apres bokozwa mai botie na katili bolobi maloba ya kosenga nguya nzambe pongotulendo akita mpe pene mpo na kolongola bida mabe osalaki ozwi mai wana oke kobisopela 3 fois na bolingo nzambe na mawa nzambe mpe na nguya nzambe après masumu no limbisami osongi sumu normal c'est ça la confession de péché à présence des membres de l'assemblée dernier pour cela en cas de scandale provoqué par un membre wana kosala kebate na yo tata na ngai yo mama na ngai na kata lisanga bolingo osumuka te po ebike soki na sumuki soki na bolingo kaka ya nzambe pona zongisa nzambe azongisa bolingo mpa na nga na kobima poasa liboso ya bamambre ou bien ozanga na posa kosala na nzambe to yaka mpona kokombatre bato yo koloba mafu oye kotya mbindo kati na lisanga moto ya ndenge wana nzambe akopinini ye mpe akofingisa lingomba bakoba ndenge nini moto asambela nzambe mpungu bakondisio oyo comportement oboye me moto oyo aza na posa nzambe mpungu azongela ye il faut obimisa mabe osalaki na miso ya bandeko na yo na lisanga omoni ke ekoya kokebisa yo meme osala lisumu mpo lisumu na yo mondimi oyo oza kati na lisanga mpo moto ava banda kosambela nzambe mpungu premièrement alekaka na rémission mpona koreconnaitre mabe oyo asalaka nde biso tokanka bilei kaka na ebandeli ya bondimi ntango ondimi nzambe okota na nzela nzambe esengeli na yo osenga bolimbisi ya lefoti passé l'erreur passé le péché passé et ne recommencez pas kozongela yango lisusu te ne recommencez plus pardon parce que pas eza lokwa nano osala te ne recommencez plus oyo osalaka wana kozongela yango lisusu te mondimi aza te mokolo nyonso ozosambela mpo banda losambo nzambe elimbisanga natambolaki na nzela biso emonaki bongo nzambe apesako misu mpo esaliso masumu mateo eyokaki nzambe apesako mateo mpo salisa lisumu monoko olobaki mabe nzambe apesako monoko mpo oloba mabe non moto oyo sakomi kosambela aza so moto akosenga bolimbisi te nebandeli avokota na lisanga normalement okosangana na sali wana il faut passer na rémission des péchés il faut passer par les rémissions des péchés osengi bolimbisi na yo bongami nde oye lisanga d'autre part osomona après okoza su mutu akoyina te mutu amabe te mutu akotoka te mutu amasumu te moto na lokoso ya mbongo te mutu na milangwa te okomi honnête mais mutu wana soki akoyi mpo masumu na yo elimbisama bimisa mabe osalaki epai ya bandeko na lisanga mpo nzambe alimbiso soki obimiso na lisanga te masumu wana ekotikalaka kolimbisama te le précepte lettre R aucune interdiction dans les domaines de la nourriture aucune interdiction dans les domaines de la nourriture sinon s'abstenir de viande de porc et de singe biloko ya kolia epekisami te oyo eliakaka me na kati ya biloko bato mosusu baliaka oyo biso tokoki kolia te ezali ngulu to mpe makaka na biloko mosusu nalobaki na poso eleki na ntango oza na badosango eza na biloko mosusu okoki koevite me oyo ezali ekila mpo na bomoi na biso libela na kati ya biloko bato baza kolia na mokili neti makorolo tokotanga te misele te mpo eliamaka te wana kutaka na konti te me tozoloba oyo parmi bato oyo baza kolia aucune interdiction dans les domaines de la nourriture sinon s'abstenir de viande de porc et de singe uniquement ngulu makaka tokoki kotiango na monoko na biso te eza banyama ya mbito
babo sentir molimbi fie kaka yango nza bazo senga na biso limitation de Kimbangu le fait de prendre quelqu'un pour modèle ko soit Kimbangu lokola modèle na yo action de prendre l'œuvre d'un autre pour modèle ko soit musala ya Kimbulus Kimbangu lolenge na biso to sala la peto la de la ndenge wana yango wana ekosala ete lisanga bana kitwa dikabasolwa ekoma na ntembo ya Nzambe Pungu peto mone sengo na ye lettre N le renoncement au mal et l'amour de ce qui est bon. Lettre N le renoncement au mal. Donc le renoncement, le fait de se tâcher au mal, le fait de se tâcher au mal dans l'ongwanamabe, cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien et l'amour de tout ce qui est bon. Kozala la bolingona oyo nyonso eza malamu. Les renoncements au mal kolongwana nyonso mabe. C'est un peu ça. Donc biso bana Nzambe Pungu tobongisa lolenge mpe bisali na biso tosala ba précepte na zasi na yebisa Nzambe Pungu alobaki je suis capable ya kolibere bino na boum ma condition boto sa mibeko mpe ba précepte na kendaka na mibeko lelo na ye na ba précepte oyo Nzambe Pungu alingaka tokokisa yango po tomona ke Nzambe Pungu matondo mpe Nzambe Pungu ezala na bino na kombo ya Fulus Kimbangu likambo oyo bate ya 5h 4h metomemi yango na mois 35 minutes tosala yango symbiose matondo utata wamba Pungu tulendo azala na bino elongo inge matondo papa Sambulwa papa Sambulwa nalingaki omeka kozonga na mateya oyo elekaki eloko moko boye po mateya wana ngai nazwa yango deja eloko moko na obosanaki nayebi te ezalaki na babilembo oza kopesa ezalaki ya misu soki misu ezolenga misu ya gauche ou ya droite na sens soki ezolenga eza na si elakisaka eloko moko boye matondo mingi papa na ngai wana nakomaka yango te parce que besine ezebele wana nanu nalobaki wana ezalaki ekomama na mosusu alika komama te nabakisaki mpo moni kokima ntango kuna bino grève yango esalaki etokata wana to limite yango matondo soki omoni lisu eza kobeta yo na gauche likolo nango ezobeta pena makasi eza kosala neti ekanga lisu eza kolakisa ke na kote ya batata na yo elembo ya liwato ya pasi makasi esili kotelema donc baza kosala sine mpo okota na losambo mpona kokanga van wana soki ezobeta na se ya lisu na kote ya coin penza makasi eza kolakisa ke liwa wana ezali kusiri mais soki ozobeta na mwa katikati ya lisu me na se eza lokola bazotanga yo malamu bazobongisa lo projet moko ya kosepelisa yo na kado moko to na eloko moko malamu ozangaki koyeba epai ya bato alors na lisu ya gauche soki ozobeta likolo na ndenge ya makasi ndenge kaka mpe droite ya likotaki mama ezolakisaki mpasi moko ezwa makasi to mpe liwa soki ozobeta na se makasi kota songe ezolakisaki liwa wana eza kusiri kote ya mama elakisi ke bangunya batelemi yo poza na konti na kaye wana ya liwa soki bakoki yo te bakozwa mosusu na famille se elakisaka bongo to na bana na yo bitumba ezali koya gauche lisusu soko omoni ezobeta na likolo to na coin na kote ya suka mpo koma na solo ezolakisaki mwasi na yo baza kotante ye na liwato na pasi ya makasi c'est ça sikoyo lisu soko ezobeta na kati